Mesdames et messieurs, nous tenons à vous rassurer de ce qui a été discuté ce jour en comité provincial de sécurité de la ville de Kinshasa. Il en ressort que toutes les manifestations telles que interdites lors de la communication du gouverneur de la ville de Kinshasa, cette interdiction demeure jusqu'à nouvel ordre. Aussi, nous tenons à rassurer notre population, à rester mobilisée, vigilante pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, les FARDC et les Wazalendo. Et aussi de soutenir notre gouvernement dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme activité, comme démarche, pour pouvoir régler cette crise. Aussi, nous tenons à rassurer les opérateurs économiques de rester actifs, d'ouvrir leurs magasins, leurs établissements à la population, parce que la journée de demain sera une journée normale. Il est interdit toute manifestation sur la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de marche de protestation, il n'y a pas de marche de soutien, il n'y a pas de ville morte, parce que nous savons nous-mêmes comment nous faisions notre acte à l'époque. Notre acte était signé, mais aujourd'hui, nous voyons que le mode opératoire a vraiment changé. Il s'agit des actes qui sont posés par les ennemis de la République pour déstabiliser nos institutions. Nous rassurons tout le monde, étrangers comme nationaux, que la journée de demain sera ouverte à toute activité. Les élèves peuvent aller à l'école, les employés peuvent se rendre à leur lieu de travail, il n'y a pas à s'inquiéter. Ba papa, ba maman, tozali bongo koyebisa bino ete lelo tozalaki na réunion à comité provincial de la sécurité et sika tozali kozongela lisusu oyo gouverneur ya Ngumba Kinshasa alobaki apekisi kobima na nzela mpona kotambola mpona pamba, apekisi oyo etali ville morte, apekisi baactivité bamanifestation nyonso oyo ezali ya caractère ya kotroubler ordre na kati ya ville ya Kinshasa. Ozali commerçant otekaka bima kende sala musala na yo. Ozali mwana classe bima kende na etelo pe okozonga transport nyonso kozala assuré et ozala malamu. Oyo ayebi ete azali mwana mboka esengeli bongo akoka ko soutenir basoda na biso, bapinga na biso, na bawazalendo, na gouvernement ya mboka na biso, oyo azali kosala makasi nyonso mpona ete makambo ekoka kozonga malamu na kimia ya kobanga ezali te. Tomesalaka na batracte na biso tozalaka komona ezalaka signé parti songolo to pakala. Kasi lelo ndenge bazali kosala yango ezali ndenge ezalaka kala te. Elakisi bongo ete ezali banguna ya mboka nde bazali koluka kokotisa kobanga na kati ya population na biso. Tofungolela bango misu totikela bango nzela te mpona bakoka kokabola biso. Ba papa, ba mama, ba jeune ya Ngumba Kinshasa ndenge bauti koyuka touti kosangana na réunion ya conseil provincial ya sécurité. Ezali pona ko confirmer ba décision ya gouverneur oyo epekisi toute manifestation na kati ya Ngumba Kinshasa na mikolo oyo dayango soki ozali na compassion ya kosala envers baninga ya FARDC ya Wazalendo na bandeko mosusu bazali kokabola situation oyo elongo na biso okosala ete koyeba marche epekisami papa mama vandisa mwana na yo na ndako soki abimi akendaka kilasi ake kilasi soki akendaka na musala ake musala soki akei
pona kotia mobulu na balabala wana epekisami makasi pe ba service nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye.